tout par bisika nso bozui libakwa kolanda Vision Plus télévision chaîne nabino bipa pi bozora basango en temps réel nange information ezo évoluer na mboka nabino République démocratique du Congo insévolution sur okuta nabino une fois de plus na tranche nabiso auto bengi analyse bipa pi to pesa kabino ba information fraîche ba information lolenge ezo tambola na mboka nabiso République démocratique du Congo à temps réel. Merci pour nabino nyoso bozui libaku malamu pe na fidélité nabino ko pesa na chaîne nabino bipa bisika wapi tokabola kapenza espace oyo pona kobeta mali solo ndenge mai politique social pe économique ya mboka na biso République démocratique du Congo ezali kotambola lokola boyebi depuis le milieu de la semaine ministre sortant Willy Bakonga bakangaki ye na mboka Congo Brazzaville bipa wa pazaro so pepo po akene komi rendre na mboka France précisément à Paris. Bakangaki ye na montant entre guillemets il y a 2 millions de dollars wazalaki na mona kati ya bagage tolobaki pourquoi bakangaki ye. C'est d'abord parce que Ndeko Willy Bakonga il était recherché par le service de sécurité et la justice ici en République démocratique du Congo. Maintenant, moi, j'ai déjà colocaé, j'ai recherché. Et la deuxième chose, montant oyo akende ki nango alingaki azwa nango vol, c'est un montant oyo et même makamwa kokoso ebele parce que oye ba été na mboka na biso lokola et pas na biso na République démocratique du Congo, le montant maximum oyo mutu awi kolongwa nango RDC pour que na mboka mususu, c'est le montant maximum c'est 10 000 $. Ça veut dire le plafond c'est 10 000 $. Il faut qu'il y ait au moins 9 999 $. Ou soit ce qui a plus de 10 000 $ et c'est que les alamboka moko ils a déclaré pe o il a dit procédure nyoso nenge ya traçabilité en mbongo wana pe koyeba pe affectation en mbongo wana pe soki c'est la ngolo misala lenge kani ozo pe autorisation ya kotambola na cash ya montant wana o ya plus de 10 000 $. Alors lolenge moko na mboka na biso lokola eza régi na baboka nyoso pe na Congo Brazzaville comme na montant wana ya 2 millions de dollars penza etiaki moi ne ba français ba loira la puce à l'oreille na ba service de sécurité ba eba kité eza blanchiment d'argent financement du terrorisme o lenge kani mbongo ya bongo ebele bongo ezotambola soki ezali kokota na mboka eza nango problème te mais mingi nde ezaka kokoso kobima parce que bamona yango lokola fuite des capitaux surtout que mbongo wana eza en devise étrangère. Donc Ndeko Willy Bakonga bakangaki na mboka Brazzaville et signala qui normalement base azonga awa na République démocratique du Congo pe ezaki na mwa kokoso mamuke mwa balai diplomatique esalemaki koloba ete na mona ki conseiller moko présidence koloba ete Ndeko Willy Bakonga ministre de son état alingaki koya awa mais soki balandeli procédure diplomatique et que ça la moi temps ebele pourquoi parce que makambo diplomatie pour na ko extrader moto et c'est nga moi procédure en plus de cela balba qui était ekozala beaucoup plus que les cas na service de sécurité parce que les services de sécurité ne ba appréhender qui ndeko oyo boyeza ki makambo justice té alors c'est le cause des services de sécurité donc il fallait pas les que la kana lolenge ya sécurité. Alors la nouvelle aujourd'hui on a copé Sabino c'est que monsieur Willy Bakonga le ministre sortant de l'enseignement primaire, secondaire et technique à Outi Kokoma Kinshasa sous escorte, sous une grande escorte. Il y a un service de sécurité à Komimboka Kinshasa. Baby malamu lobi to pesa kino mo information ko loba ete Ndeko Willy Bakonga a sollicité qui Ndeko président il y a assemblée et il y a sénat la personne du président Modeste Bahati Lukwebo ko senga ete azongela siège na sénat tout le monde que le ligne kani ba réaction bima ki bipai na bipai il y avait de ceux-là qui sont pour la réintégration de Ndeko Willy Bakonga entre autres tout le monde qui réaction Ndeko Nabiso papa Nabiso Gabriel Mokia koloba ete oyo comme la Willy Bakonga c'est beaucoup plus de l'acharnement contre les fils il y a Équateur. Comme on a été Henri Thomas Lokondo à Otiko Koufa, comme on a été Honoré Ngbanda à Otiko Koufa, deux éminents politiciens Yamboka et Espace Grand Équateur, comme on a été Ndeko Willy Bakonga sous Balingi Bakangaye, Ezaki Lokola moi acharnement sur les ressortissants il y a Équateur, pe à l'obéa qui souvent mouké Koloba était Baotiko soit déjà makambo ebele par rapport à la sortie il y a régime il y a Mobutu l'air babimaki bazali vraiment stigmatisé bazako benga bengo ba 0032 bisika nyonso bazali vraiment stigmatisé na régime AFDEL comme on a siko qui était lokola mikolo oyo boye makambo nungu comme la bana Équateur
ban Équateur te mais ndeko Henri Thomas Lokondo nenge akufi ndeko Mbanda nenge akufi pe komona ete ndeko comment il s'appelle encore Willy Bakonga makambo ezokomela eza lokola acharnement. Bon, je sais pas acharnement dans le lenge kani, il a certainement ses raisons mais que je ne trouve pas vraiment des raisons valables pour komona ete makambo elobama ki ebele na makambo etali gratuité de l'enseignement koloba ete ba NU bazala qui pris en charge te ba nouvelle unité ba NP ba non payé bazala qui paye ebele. Pour tout ça, pourquoi? Parce que mbongo ezalaki wana ekoki kozwa ko soutenir ko futa ba N1 na ba NP nyonso mais ezalaki impossible kozwa bango en charge simplement parce que la masse ya bato sekelaki ko futa, ça veut dire les personnes qui sont mécanisées pe ba école o ezalaki inscrit ezalaki tellement ebele qu'ils ont ça la kete ezalaki impossible mbongo oyo bazali kotia enveloppe à 100 millions de dollars wana ekoka ko couvrir makambo nyonso. Enquête esalemaki pe même la Banque mondiale a arrêté le financement oyo. Pourquoi? Parce que bamona kete ba fuite eza ebele pe corruption et continue na kati makambo wana pe ba école fictive na ba enseignant fictif baza penza ebele. Alors bamona kete ezaki penza malamu te, il n'y avait pas vraiment transparence dans makambo gestion et un programme phare et à président de la République ko ba bengi gratuité de l'enseignement. Voilà pourquoi la Banque mondiale avait même arrêté le financement ezaki à hauteur il y a 100 millions de dollars. Alors ndeko Henri Thomas Lokondo a sollicité qui azo a poste na azo la siège na Sénat mais malheureusement eloko liboso le premier quoi que ezalaki qui était ndeko oyo atiaki lokola suppléant na o azalaki petit frère na Rigen Bakonga aboya likambo wana alobi kete eza faux usage de faux pe président ya assemblée ya Sénat alobi kete makambo wana loko ekomi makambo familial baki na bakuri tribunaux ba régler likambo wana pe to mona ki réaction ya gouverneur ya André Kimbuta yango le haut sommet koloba ete esengeli ndeko Willy Bakonga ali a frein na ye ndenga ali ni balobala na français a ronger frein na ye. Pourquoi? Parce que aboya ki déjà place na Sénat pour na kozwa place moko na ministère lokola azali place na ministère a évoqué jurisprudence ya likambo na ye moko koloba ete yepe azalaki député national pe député provincial mais l'air a optaki pour na kozala gouverneur ya ville ya Kinshasa aboyaki kosonga isu na poste nona atako l'air mandat na ye esilaki balongolaki gouverneur mais moi isu azonga la poste na ya députation ezalaki te. Donc, c'est que l'Inde Willy Bakonga atika la bongo, mais nous avons compris c'est quoi ils ont comme subterfuge de Willy Bakonga l'ingaka ça et là pourquoi pour utiliser poste nae topé siège nae na Sénat et ça la parapluie pour que justice et quoi parce que bah immunité cause la lever il faut procéder et cause la oyebi kete moi entrée des alaka entre bandeko oyo baza na kati na Sénat topé na parlement comme on a dit que moko na bango ba attaquer na justice bango nyoso basala ka moi solidarité entraide pour na kosunga moninga na bango ko tia ba immunité ko yate pour que lobby peso ki yepe mususu akweli likambo wana bandeko pe ba ko sala solidaire par rapport na ye. Donc yango wana to monaki pour une fois to monaki était bandeko balekisa ki patriotisme liboso balekisa ki intérêt national liboso koleka ba intérêt personnel. Je suis en train de fustiger là les politiciens qui sont en tout temps ata so kazan de konayo ata aza mutu ya côté na bino mais s'il a fait du mal tous à la quand même normal tous à na bon sens wana pour reconnaître ba mabe ba forfait ba misusu pe to mona ndenge to le sepela ki a caméra et prison lelo sikoyo ata yo moko papa vraiment na o sepela mingi to kabola to kabola makanisi nanu oyo linga ko loba mingi yana na ebité soki lo lenge ka no lobi yango si nous sommes en train de déformer les faits vraiment excusez-nous mais nous sommes juste là en train de relayer makambo loba qui n'a pas vraiment sonné très bien dans l'opinion nationale et internationale. Colombo a été eza lokola ozo supporter batu oyo ozo soutenir pas supporter ozo soutenir batu oyo bazo saigner à blanc les trésors publics pour na mutu moko batu plus de 1000 familles plus de 1 million d'enseignants plus de 100 000 enseignants baza bien payé te ba misusu pe ebele pe bazo sala musala mi bazo futa bango te mais azo ba millions de dollars. Nous sommes en train de voir là comment les photos sont en train de circuler dans les réseaux sociaux bananae na Texas ba misusu na Dubaï. Ils mènent une vie d'opulence pendant que plusieurs personnes au Sénégal qui ba maigre salaire na bango ba vivre au moins décemment. Les 2 bouts du mois pendant qu'il y a ebele. Alors c'était ça l'information que nous voulons vous donner, c'est simplement que Ndeko Willy Bakonga, ministre sortant, il y a enseignement primaire, secondaire et technique à Otikoko Mamboka Kinshasa, état de droit Boluka Kiangwana, on a dit que ce soit la même justice, que ce soit pour les pauvres ou les riches, les faibles ou les forts, que ce soit la même justice, équité et égalité. Yangwana toujours zélapé
procès dans tout le monde qui est battu ba fistigé ba qui était comment le secrétaire général de l'enseignement bakangi les chefs de ya paye bakangi mais ministre a inquiété est-ce que vice ministre paye o ya zape ya cash est-ce que pas zaki na kata maguyo na wait and see ndenge bange balobaka toujours la ndenge évolution il y a actualité paye ya makambango egotalema egosalema mais nous sommes là en train de suivre des près ces dossiers koye balolenge kani makambo salima ekozali sous la poudre j'étais le quoi batumisus baloba qui procès 100 jours ezali le quoi pour tout le monde en 4 mission on sait pas mais cette fois-ci ba congolais nyos ba fungoli miso bazola na dossier yo système ka ali sur likolo na liso yango wana topesi une information de Willy Bakonga enfin anyati mabele ya bakoko na République démocratique du Congo mais sous escorte na éviter les lois rolala wapi est-ce qu'il faut directement na parquet. Est-ce qu'il y a une résidence surveillée? Nous allons revenir avec force et détails dans notre prochaine édition. Il y a Tranche Nabiso Analyse. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end chez vous, vraiment et en famille. Zamba Pamoula Père Batela. Enfin que dimanche lobby, aucune église en a mis ça. Dimanche, ils avaient encore le thé. Sabat et encore le donc, Yangwana et c'est moi ici au coup de la minute prochainement. La Tranche Nabiso Analyse. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Jack Kanangila qui était derrière la caméra et au montage. Merci à toute la grande équipe de Vision Plus Télévision. Merci à vous tous qui nous suivez avec une installation soutenue. Merci à vous qui nous supportez et qui sont là derrière nous pour nous soutenir, pour nous encourager. Merci à vous tous qui priez pour nous. Merci à vous aussi qui nous faites des remarques et des reproches pour que tout le monde améliorer le lien au Salam Moussala. En fait, prochainement, tout le monde encore plus fort. Merci à Bella Dinganga, la patronne, à Moissia Mouinou, number 1 Air Force One. Il y a chaîne Nabiso. Vision Plus Télévision, merci na maman Elisa, maman na Corneille, coup de chapeau maman Nzamba Pambola, Farine et Susu Yalo, Lawana, Nzamba Baksango, Levir, en fait que yayo kwa rae mata. Nous sommes pour contacter biso yo ozo linga Rolanda émission oyo olingo contact na biso numéro ezana na scène tandeke benga biso so lingo lingo participer na ba émission na biso na ba tranche na biso analyse ou bien échange. Contactez biso na numéro wana, ce sera avec un grand plaisir de Tokoyambayo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Ciao.